himself in a... Well, now he's starting to open up. Now he's opening up. Now Kevin Johnson's not offering anything back in. Johnson's got to make a move, and he hasn't. À 28 ans, le Congolais Martin Bakole Ilunga, résident à Londres, nommé MBI, s'est révélé plein d'atouts, doté d'énormes potentialités pour faire une brillante carrière dans la boxe, son sport de prédilection. Boxeur de grande renommée chez les super lourds, 115 kilos, le natif de Kananga est issu d'une famille de renommée dans le noblard. Fils d'un ancien champion du monde François Bakabou et frère du récent champion du monde Junior Bakabou, avec qui ils font la fierté pour la boxe congolaise. Ezolo komoko nzamba chaki dans na kati na famille na biso avant comme pananga ebande pa papa ebande pa grand-père nano to bande papa leki le grand frère de bazo compter un peu parmi c'est que ezolo komoko to botami na makila eza ba na forcete. Bakole a débuté sa carrière en 2013 en Afrique du Sud où il a embrassé directement la boxe professionnelle. En 16 combats livrés, les jeunes prodiges congolais ont enregistré 15 victoires dont 12 par KO. Actuel 35e mondial et leader africain de sa catégorie, le pugiliste congolais est entraîné par Billy Nelson, le redoutable. Tour à tour, sur le ring, MBI, Martin Bakole Ilunga a renvoyé sur le tapis la majorité de ses adversaires sur le ring de le premier round, à l'instar de Jones, ou encore Dominique Fulkas Lucas, lui non plus n'a pas échappé à la rage du Congolais. Les quelques résistants sont allés jusqu'au 5e round, à l'instar de Kevin Johnson. Well, now he's starting to open up. Now he's opening up. Now Kevin Johnson's not offering anything back in. Johnson's got to make a move, and he hasn't. Bakole, ou encore de Mario Swatch, qui lui a résisté jusqu'au 6e avant d'abdiquer. Seul combat perdu, c'était face à l'Américain Michael Hunter, un certain 13 octobre. De tristes mémoires. Martin Bakole explique. Olona komana kobosa na temu kolana eza elo moko itikala so na la epesa ngai un moment kanda ne na un moment na komisa nzambe po yango nde pesa na susu kanda makasi na comprendre pété liboko ebimanga na kacha komba et pour les bimi pou ouais c'est que na bando bunda ezaki combat 10 rounds na bandi de 6 rounds ti na 10e round na liboko moko. Soit adversaire ayebaki teke naza liboko moko ntango bayebisi kaka naza na shop na liboko aya telemi alembaki déjà et puis surtout tokenda na point nga nde moto ana gagné mais moto esauve ke eza arbitre nde akostope mais atika kokoyesanga te. Actuellement, Martin Bakole Ilunga est en pleine préparation de son 17e combat qui va le propulser à la 15e place mondiale en cas de succès. Les Congolais a pour sparring le numéro 1 mondial de la spécialité, Anthony Joshua. Sachez que Bakole a désormais les yeux rivés sur le gouvernement congolais en vue d'éventuelles délocalisations de ses combats pour communier avec ses compatriotes de la République démocratique du Congo, dont il est fier de porter l'étendard et de défendre les couleurs nationales en dépit des moultes sollicitations de changement de nationalité qu'il a toujours déclinées. Bandeko mbote na bino nyonso mtu bomesana kolandanga. Voilà un vrai boxeur congolais moi nabiso avant à Londres, un vrai boxeur congolais azo saloner pour na mboka oyabiso azali mutu ya Kananga. Bandeko tangu likambo eza ya malamu ya koloba ya kokumisa fo kokumisa yango. Message na yeli bino lelo eza message que Chilombo auti ko bika na mikolo o tozana yango ndaza so présidenté. C'est pour cela nazo senga na baluba soko zui vidéo oyo esengeli o panza yango. Il faut bino baluba boye baka banani baza ba sage banani ba monaka musika.
tango tozolobaka na Chilombo aza ennemi na nga te balumba mpe baza ennemi na ngai te mais tozolobaka na bino makambo ndenge ezokendela parce que Kabila soit reprendre sous ce pouvoir de biso ba oyo kini esili nalobaki na bino na bande outi koleka il faut ezala 0412 nalobaki na bino ke Kamere a beaucoup contribué pour Kabila. Et aujourd'hui, il se retrouve en prison. Et c'est le côté. Il faut beaucoup réfléchir. Ndeko, nga réfléchir samsika. Ne loko nyonso fo luka o réfléchir. Tangu bazo kanga Kamere. Est-ce que bino somona président en exercice, président à la place, directeur du cabinet bazo kangaye? Directeur du cabinet aza motema ya collègue premier ministre collègue motema ya président. Alors Chilombo alinga bakanga ete Chilombo ko tuna ako senga permission pa Kabila ko tuna souvent vraiment à livrer sans kaye baké eza ko bazo jouer Kabila bina ye tika bazoye ye bakité avant bandi ya 0412 na lobela binongo lisusu Kamere c'est un serpent à 17 têtes. Na lobela bino ke pasi oye la Chilombo c'est Kamere. Balu ba amoni mtu babe. Babandi ko sala ngaba mission ya buzoba ozandoki ozaboye. Bandi ko ngai. Lelo oyo na uti ko lobela bino ngoli susu. Bato a servi de renseignement batindelinga na tangila bino. Bandi ko nga. Service à renseignement ya Congo Brazzaville. Il y a Angola, il y a RDC, ils sont en Boka Congo. Bah renseignement obino mona wana yangote. Vrai service à renseignement, ils sont en Boka Congo. Il y a Angola, il y a Brazzaville, il y a RDC. Na succès bino wana. Bande ko na komeko tangi na binongo. Après to kota nango suna muzindo. Mais bino boye bingai na laka. Ce qui n'a pas été loko, il faut pas faire play ezala pour me meka oseka pour AVC quoi da bato mususu te ba problème auto zana na kisasa alo bande ko na toki oh là et bandi mabe na moni hein sur le Congo vraiment quel pays magnifique oh bana Congo wakia hili Mungu boya bado tukiwa katika hili swala mtazamaji Policier. Polisi ya Congo. Mnatupatisha ya polisi. Congo iko desordre ya Mungu moya. Policier. Polisi acha ima onyo ya batu. Polisi acha kuima kongari ya batu. Trakaserina pita. Bandeko tozo kende malembe pe muke. Les travaux de réhabilitation de la résidence de Zakari Badiengila, connue sous le nom de Nemonansemi, sont effectués avec l'aide du président de la République. Lors de l'audience que Félix Tshisekedi avait accordée au notable Nekongo, il s'était engagé à réhabiliter cette résidence détruite lors de l'opération de la police qui a abouti à son arrestation. Diomi Ndongala, qu'accompagnait Maître Patilendo, coordonnateur de la dynamique Congo, s'est réjoui de la concrétisation de la promesse du chef de l'État. Bon, tout d'abord, c'est la évolution de Misala pour ndenge mokonzi ya mboka alobaki que soki Misala esili
place ye akoki koya kovanda bakozwa badisposition mpona kolongola ye na hôpital kozongisa ye na ndako na ye. Donc yango toye kotala évolution ya misala mpo mokonzi ya mboka ayeba ndenge nini akomettre en œuvre décision ye azwaki ya kozongisa ye na ndako na ye. Bon, disons que mosala essentiellement place ye akovanda ici esalami etikali bakinisha mike mike. Je crois que d'ici samedi misala nyonso ekosila mpo mokonzi ya mboka azwa badisposition ya kozongisa ye na ndako na ye. Donc misala esi esalami, mais une bonne partie etikali ndako nyonso misala esalami nano te, mais au moins place ye akovanda misala esi esalami. Avis partagé par la fille aînée de Ndemwanda Ntsemi. Oui, na pesi papa Dieu merci po tobengaki ya kotala misala ndenge ezosalama awa aye mpe totamboli amoni nde misala esalami awa. Ndemwanda Ntsemi, qui a suivi grâce au chef de l'État des soins appropriés au CNPP et à la clinique universitaire de Kinshasa, va bientôt regagner sa résidence. Allo bandeko, ndenge bolandaki na video 0411 nalobelaki bino que je détiens encore ba preuve irréfutable où ils ont l'accès que Félix Tshisekedi a concrétisé sa parole ndenge bayokanaki na ba notable Congo ya kobongisa ndako wana, mais napesaki bino ba oyo te yango wana lelo ifali napesa na l'accès bino image oyo na ba Congolais nyonso o bamonaki pasi tango Ndemwanda Ntsemi ba menasaki ye na ba brigands. Alors il fallait quand même bozala sûr que actuellement Ndemwanda Ntsemi il va bien, mais pas mieux mais bien. Donc nalobaki peut-être avant le 30 akoko zonga na ndako ou alors mi-août. Voilà. Allo bandeko na précipité ko tangisa bino eloko oyo euti na ba service. Bato baluba, bandeko baluba, j'ai l'impression que na Kasai baza vraiment na ba homme sage. Vraiment, ils sont pas mes ennemis, mais na ba comprendre que baza na ba sage. Parce que mon louba o tromper avec beaucoup de facilité, o tromper pe kambala moko. Mais biso ba oyo ngaza mkongo. Biso ba oyo po yo ko tromper nga mais za facilité. Alors, na ba mboka mosusu na oyo nga na lobaka ne baluba ebele ba prochanga ne ba kritika ngai te banyala ba nini pasteur za sagesse boye pose na makambo ebele mais tribalisme eza likolo ya makambo tu. Alo bandeko na koluka eloko yango na natala natangisa bino, mais avant to tanga yango tolanda nanu ndeko na biso moko Congolais oyo ye alobi na pona batanga ba classe ta comment bino bokamata 56 millions bopesa ngo pa libanais moko boye atonga bandako ya préfabriqué na moko yo ciment ezali mabanga ezali zelo ezali nyonso ezali. Nous avons des génies militaires, des génies civils. Mais bakotonga bandako na 56 millions bakotonga njili mobimba. Comment vous obala bino pe boto lakisa na TV que un libanais moko boye a vieilli pe 82 ans bokamati ba millions bopesi ye ake na somba bandako ya préfabriqué. Bandako moko kufa nango na 2 ans 3 ans. Après bobimisi sur 57 millions na gouvernement wana ya. O bandako ekufi. Boti ko sakana biso koma. Boti ko sakana biso tala bino po botambula kaka na ba soda. Sala erreur onga ministre intel onga nan intel na tiki ba soda le kakota Pascal. Place au monde qui ministre no ekufi na minute de ndenge ba ko devoro biso ba ko lamba ma. Nei to ko mo lesa biso ba mbwa ba niau ba mpuku ndako. Tito lito ba no lia na ba miseleke te. Peuple ko lia na mbwa. Na niau biloko ezalaki koliama na bekolo misusu ekolo nyonso komolia yango jeune nyonso na cité azozwa tante soka moni niau il faut alia niau po eloko kolia eza te bokomisi biso na niveau wana non boza bato mabe
bandeko na ngai pasi eza na mboka na biso à moins que vraiment ozala motema mabe, à moins que vraiment ozala motema mabe, makambo ezoleka na mboka na biso po osupporter yango eza mawa. Alo bandeko natala voilà totanga yango nanu. C'est vrai que na banomona bien te, mais na kosala l'effort. Alo bandeko na ngai, un avocat dévoile le plan Kabila Kamere. Tambwe Mwamba Benoît Luamba. Tunda Kasenda ouvre le dossier 100 jours pour faire arrêter Kamere. Kamere le sait bien. Il se dit serein et calme son innocence. Pendant le procès, il ne fait que citer le nom du chef de l'État en disant être innocent. Benoît Luamba avait pour mission de demander que le dossier Kamere soit transféré à la Cour constitutionnelle parce que le chef de l'État est beaucoup cité dans ce procès. Son greffier a même fait cela, mais Benoît Luamba n'a pas voulu exécuter ses plans et a renié la demande de son greffier. L'objectif était que dès que le dossier arrive à la Cour constitutionnelle, juridiction capable de juger le chef de l'État, Benoît Luamba devait convoquer Fachi à venir comparaître devant la Cour constitutionnelle puisque son nom est beaucoup cité. Devant la Cour constitutionnelle, Fachi allait être condamné et arrêté puisqu'on devait dire que le programme de 100 jours était son programme et non celui de Kamere. Et Kamere devrait être libéré. Pendant ce temps, Alexis Tambwe Mwamba devait prendre le pouvoir comme ils ont la majorité au Parlement. Ils allaient modifier la Constitution et Kabila devait revenir au pouvoir et aller nommer Kamere Premier ministre. Benoît Luamba, soucié de la misère des Congolais, n'a pas pu exécuter ce plan diabolique. Le FCC a commencé à le menacer, raison pour laquelle il est allé dire toute la vérité à Fachi avant l'audience en appel. A même a demandé sa protection puisque s'il ne faisait pas cela, le FCC allait le tuer. Puisqu'il comptait refaire le coup, même pendant l'audience, on appelle Félix au courant de tout, change les juges même à la Cour constitutionnelle et les magistrats du parquet avant le procès en appel. Benoît Luamba démissionne, même le FCC n'accepte pas cela parce que leur plan a échoué. Kamere en prison tombe malade. Vous allez voir les membres du FCC très compatissants à l'endroit de Vital Kamere. Bande Kobolimbisa parce que écriture de la paix américaine autant bien bêté pour bien sepela. Et puis image ya lelo bomo nango za image moko mabe na oyangai. Ndeko nangai tangu bazokanga Kamere. Na yebisaki bino eza jeu. Kamere a sali trop na Kabila. Alobaki, je sais pourquoi j'ai choisi Kanambe. Na banda ko yebisa no banda kala ngalobi mutu oyo mutako sombisa Félix diplôme. Yé mutu a kosi na Genève que nani babaz. Yé mutu a memi ye na Kenya. Yé mutu a kine na campagne électorale. Yé mutu tala, il faut qu'on raisonne en cas. Oyebi gentillesse, hein? Faut que la gentillesse à marque nini.
sikoyo kamera eti abana kokende wana yebisaka bino ayebaki akota prison ye aoza na prison bato mosusu bakokufa et puis Chilombo akokende na cour constitutionnelle bakokanga ye akoya na prison ye abimi bachange constitution tambo ya leki après Kabila zongi kamera alinga oleka premier ministre biloko nazolobela bino mwasi ya kamera ayebi tout mwasi ya Chilombo ya rwandaise aza au courant ba prometa ye ayebi ndeko FCC bayebaka bebelete ba FCC zami bale FCC ya moina ya butu eza babugera bakanambe bango na bango donc na miniti oyo lukola échoué bazo luka plan mususu parce que on échoué baza ko luka mbangu yango na bayebisaki Chilombo bazwi ilunga batindi ye bande ko zela tala badati batindi ilunga ezaki badati nini ilunga les 16 akende Lubumbashi ti le 19 entre temps bayebi pourquoi bazotinda ye kuna parce que babomi plus de 280 bande kuna biso ya Kivu babomi ba date nini les 16 na le 17 Chilombo aye koloba le 21 mais Chilombo alobeli ata mukete batu oyo bakufi na Kivu ndeko na ngai tangu bino bozona ba distraction oh banome boy oh bandeko nanga baluba bobima na distraction tangu bino bozoloba oh banome boy oh Chilombo anome oh Chilombo anome na cour constitutionnelle oh alongoli boy bino bozo comprendre rien Chilombo ndenga zawana ayebi sikoyo makambo nga na lobaka eza kokokisama pe ayebi sikoyo ke kamere aza ennemi kanambe pe aza ennemi ndenge tozona bana miniti oyo Chilombo ayebi yango même yo salaki mabe biso toko préférer kutu yo ke kanambe mais tozomona nzela yo kobimila te nzela vraiment yo kobimila zate armée eza nango te bandeko bino bokuti na distraction ilunga aza mosali ya kanambe balobi bon lokola kuna toza koboma distraction yo kende pa ibo tango batindi kuna babengi mbala moko Chilombo babi non mais atie bango siko na conflit ndeko ba Rwandais bayibi musala baza ko travail donc biso siko toza ka surpris yango na lobaka na Chilombo surprendre bango soki yo ko surprendre bango te bango ba surprendre yo yango na bandeko bomoni tangu kaka muto yo o tozo ba kombo awa tangu kopo wana ebika ba mbala moko nani kamere aleli na prison o asali crise maladie alingi a évadé alingi asala boy parce que ayo comprendre que kopo wana échoué siko foko bandela kopo mususu ngo zela ndenge nini parce que Chilombo tango ba expliquer tango comprendre a changer bato ngo mais esidité bazane mayele alors siko ba petio yo baza na sima ya Chilombo na ba conseiller banani ils comprennent rien nga on azoloba nazopesa bino mayele donc yo muluba tango mona vidéo oyo de toute façon baluba oyo bazakananga oyo bakomelaka nga musu balobelanga pe mabe na uta ko tinda mo biloko deja avant bino mona tinda ngo baluba po bayeba ke nga baluba boza benemi nga te parce baza congolais mais il faut comme ça on balongo ba Chilombo ayeba ke ba plan mosusu eza ko salama mais ndenge ko bimela kuna bandeko nga to yebite so bimela ndenge ni alors siko Chilombo aye ko leka le 21 ko loba alobeli kutu makama Kivu teta mukete neti basa bandeko nga nazana ba image awa nazolo ba bino ngole nyonso ya batu nde bakufi na Kivu soki na lakisi yango nyonso naza sir nani akosepela te alors bandeko boko yoka eloko moko awa eloko nyonso mutu alobaka fo bo analyse kango Kabila soit misili kamuna mona faut bo analyse kango bandeko na ngai alors boyoka. Il ne faut rien exclure en politique. In politics, in life, in fact, dans la vie en fait. Il ne faut rien exclure
parce que tout est possible. De quoi rappeler cette phrase qu'il a prononcée en août à Windhoek, en Namibie, lors du sommet des chefs d'État de la communauté des États d'Afrique australe. Je préfère vous dire à bientôt. Bandeko, est-ce que Boyoki? Abi, je préfère vous dire à bientôt. Ndeko nanga balu babazo kende kiyendi. Boyebe ngol bali. Alobi teke au revoir. Alobi à bientôt. Balu baboyi français boyi ko analyser français té. Alobi na bino alobi au revoir té abi à bientôt. Eli ngol bani. Ndeko nangai. Il faut méditer na se. Alobi yango hein. Alors, si ko yo chilombo arrêtez kuwana mais azatu na bona bango. Aza en place au kimate. Allo bandeko, toka susu même muke. Déclaration de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, porte à la connaissance de l'opinion nationale ce qui suit. Sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre a effectué une mission à Lubumbashi du 16 au 19 juillet 2020. À cet effet, par sa lettre du 16 juillet 2020, le Premier ministre a conféré l'intérim au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, tout en circonscrivant sa portée, à savoir veiller à ce que tout courrier destiné au Premier ministre soit réceptionné à son cabinet avant toute réorientation, le joindre en cas de nécessité. Au courant de la journée du vendredi 17 juillet 2020, alors que le Conseil de ministres se tenait, plusieurs ordonnances signées par le président de la République et contresignées pour le compte du Premier ministre par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, ont été rendues publiques sur la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, à la grande surprise du Premier ministre, sans que l'intérimaire ne l'en ait informé préalablement. Le contreseing est un acte de haute portée politique et juridique qui relève de la compétence exclusive attachée à la qualité de Premier ministre et qui ne peut se concevoir dans le cadre de l'intérim tel que circonscrit dans la lettre qu'il a conférée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. S'agissant d'un gouvernement de coalition, le contreseing du Premier ministre constitue, au-delà de sa nature juridique, le gage des équilibres des pouvoirs entre le président de la République et le Premier ministre, qui est l'émanation de l'Assemblée nationale. Au regard de ce qui précède, le Premier ministre se propose de rencontrer de nouveau le président de la République en vue de tirer au clair cette situation préoccupante. Je vous remercie. Je vous remercie. Nzambe bandeko tozo kende ka malembe nalingi kaka nabakisa moke kaka likolo mpona rappele bino likambo oyo tokosala le 17 mai ndenge boyebi bango moko na monoko na bango nsima ya bakotaki na Congo bamibengaki conglomérat ya baaventurier baopportuniste bavoleur bango moko mais tozalaki distrait tosali 20 ans yango oyo toza kaka na baaventurier bamiyibi baopportuniste babomeli biso plus de 6 millions de Congolais. Lelo mboka ekomi na pasi makasi. Tokomi victime ya famille ya Joseph Kabila. Bakaboli ba secteur nyonso ya activité ya mboka oyo. Bolandaki masolo oyo ya passeport. Ba passeport na biso tangu tofutaka yango $65 balongolaka na kati wana ekendaka na compte moko ezaka na Dubai ekongwama na famille na ye. Ba-imprime nyonso ya valeur ya mboka oyo. Ba-document nyonso bomonaka ya valeur tofutelaka.
ndeko na ye ya mobali moto aza na marché wana ya partout baplaque oyo etambusaka totambolaka nango ezali kaka ya famille na bango bango moto bazwa marché ya kosalisa yango donc tant tosombaka plaque ya voiture boyebaka ke tokotisaka mbongo na famille ya Kabila esili te ba secteur ezali ebele natangi bamine te oyo bokokota na secteur minier bokuti mine ya Songolo ezali Lipasa mine ya Pakala ezali Leki o kuna mwasi na ye tolobi biloko wana esili tokoki kondima mboka na biso etekama na motindo wana te oyo tozali kosala ezali rebellion te tozali kozongisa makambo na nzela na yango bandeko na longoli yango c'est vrai que bamosusu bakosepela te minaza na eloko moko awa wa ifale natiela bino mina yebi te soki na koretrouve yango parce que minute esili minute bandeko na ngai esili mais boyoka yango quand même Kabila longo donc il a 40 groupes armés aujourd'hui on a battu na est Kabila longo na pouvoir on dit combien 150 groupes armés nous les quoi Félix Aou 150 groupes armés bon surtout continue Kabila tout bien Kabila qui 40 des années badenga ba zo kufa bokata batumitu mais les comptes de tous sur la ngana yo il commis 150 groupes armés et balobela on a ça sur la terre balobela on a lâché qu'un secret que 0,1%. Donc c'est à dire que nous avons détenu hein et donc on a lâché bon Congo voilà il dit qui je suis appelé à construire la nation depuis 4 800 $. Ce qu'on suit conseiller à Félix 15 000 $, conseiller principal 28 000 $, confère conseiller à Kamel l'a dit 28 000 $, conseiller principal à Félix, conseiller simple 15 000 $, les peuples d'abord. Ils sont députés dans 4 800 $, ils sont commis sango chantage, ils sont députés non, bateau va se punzambo na mbongo ya l'état, ils ont la présidence. Nous nous sommes là qui s'abat na biso. Tout ça la politique à haine. Tout ça la politique à Ochana Bambeli, politique à Fingana, ya salibo na ngina talisa na bana na biso, bitumbeza Kongoza biso bakute, to banyama. Bos abonné bandeko nanga merci bos abonné belé bandeko na leka 10 000 abonnés comme ça Nzambe apambola bino nasuki wana nazamba ko belé ko tshela bino mais vidéo